Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sango à Paris, partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili to longola e. Edino image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo, Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sango ya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata muto tenga ma kokamwa. Edino image Panza Sango Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sango ya Congo, Edino image. Sango ya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko Panza Sango ya Congo. Edino image. Kitindindi. Chakudidi. So taite. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodai, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Oui, Balandia Panza Sango Congo, Neka Nepsebino, vraiment, tous toujours na hommage à Papa Lutumba Simaro Masia. Kasi, oh, beaucoup de monde na liboso nangai, eza moko ya ba artiste comédien, oh, tebi bongo na komba Kinal Maleko. Babenga kaye mingi Lutumba, ya ba comédien. Alors, bonjour Papa Kinal Maleko. Ouais, bonjour, bonjour Edino Image. Bonjour l'équipe de Panza Sango Congo. En tout cas, bonjour à toi Edino Image. Merci Kinal Maleko, vraiment comme on a sur le lot na matanga ya Papa Lutumba Simaro Masia. Pourquoi babenga kayo Lutumba Simaro Masia? Bon, ngai ndeka keno Kinal Maleko, artiste complet. Abane komi benga beaucoup plus bongo après président nga Johnny Fay ou azali Franco na biso Franco na yo. Abino yo no linga musique trop, ndenge po linga Papa Lutumba trop. Yo non il faut me pesa Lutumba Simaro. Le rôle nga Franco, yo za rapemé na Franco et c'est nga yo ce faut ya Lutumba pour ça la radio bien. Yango mona parti na présent on a vrai boule. Après na nous ça na ngopé, on a tika Lutumba. Yango tika Lutumba Simaro Masia. Les artistes comédiens, Lutumba tous les artistes comédiens za Franco na Bango, nga ce qu'on a Lutumba parce que surtout ton nom na Franco, ton nom na mingi Lutumba na mpanzi. Yango tema za Franco songa landaki na chef du groupe. Yango moninga na koma pe Lutumba tous les artistes comédiens. Voilà. Merci Kinal Maleko sobriqué na ezali bongo Lutumba Simaro. Koyoka sango ya Papa Lutumba Simaro. Oyo eza yo moko tengwa kufaki. Esala ko ndengeni. Ouais, esalenga d'abord parce que azali aza quand même mutu, aza poète munene et puis na kombo munene. Mais d'autre part, pour nga mouvement d'équipement militaire parce que a sali parcours nous sommes d'accord ça dans la vie. Osomona à l'équipe accident belé, à l'équipe belé et puis na ba conseil d'Europe ça va à nous préparer déjà. Alors d'autre part pas si parce qu'il y a ça sur na bisoté pour te payer des poètes munene mais quelque part aussi moi c'est encore parce que peut mener na kimia parce que oh tout de ça na muki ça saliango conseil nyo surtout oyo batu balinga bazana muki c'est lobiango ko vivre nyo sur ya batu on est vivre à lelo ne to boya na kana ne to bana na kana ne to kufa c'est mba yango nyonso et ça peut ça conseil donc pour nga na mona que non ne baba kana tant papa ça mo yeba tala kwanga déjà préparer biso déjà parce que si on a pour ça ka bwana moi si
malobane ka eza wana songo kabana mwasi yo malobane we bandengo kabana ye ongo zonga na mwasi malobane eza wana pas si mais d'autres part en tout cas ça va quoi. Merci Balandia 3W Panda Sango ya Congo, Patrick et Molovengi. Joyeux anniversaire encore. Merci 5 étoiles de love, étoiles d'amour. Et le véritable Gisèle Eumba Diamant Noir. Na pesi bino moto pesa bozali. Alors pour na ko sepelisa Balandia so ba ko lando na moment oyo. Okoyemba ta mwa loyembo moko o ezane yo Lutumba Simaro. Yamako poninzela wana na tomeli yo kaka chance. Epai yo kezala mwa fidèle kosala enengo yo salinga ite mwasi azalaka na mibali te banda bokoko na biso kobebisa te sino kozongela ngai okokutanga esina bali okopesa nga chance. Merci artiste complet Kinal Maleko. Naina banano oyemba quelque part to ezaka ka ndengo yo kaka pe comme koyemba non naimba na quelque part ezaka ke non na linga musique to et puis babenganga Kinal Maleko artiste complet kozala complet na lobango eza na makamunyo stu papa Samba de pareil yebi et puis yemo pe Jennifer Franco na bango yebi donc on a mis benga artiste complet ça veut dire faut na complet en nyos au moins ngo zinga ke non sala mo lo mo papa Lutumba mo ke na sala mo mbala moko. Vous comprenez? Mais mutu ya sensation, mais mutu soka na kanisa nano. Parce que on a ça fona c'est donc fona yeba ke no na prendre nyoso. Et sur yo langa sala bo na sali. Vous comprenez? Lutumba Papa Lutumba nyoso yembaka yango esalami kake beti mbula ebeti banda lelo kombo na yo poète Lutumba Simaro yaza prophète. Et donc prophète makamyo so lobaki yango salami mbule beti kakepe beti. Donc banda lelo kombo na ye prophète. Merci Kinal Maleko. Naina yebana nzembo ocho wemba siko. Eza composition na yo moko to eza essayemba ma. Nzembo wana eza ya composition na ngai. To banda ko so lango déjà banaka mais tema tu ngana shaka Congo. Vous comprenez? Tema ngana shaka Congo tono soigner mango avant alors on a ya boki on déjà avant. Mais avocat déjà nous préparons déjà papa Lutumba. Nanera masolo bani na yoki ya boki mais c'est pas grave. Shaka Congo aza c'est mon vieux. Yaza sur le terrain à Congo. Le gars a une opportunité à studio te. Le gars a une promesse. Voilà. Mon gars a une version musus na suka na mon na salle honte. Il y a pas quel on est musus. Mais c'est pas grave. Quand on venanga Shaka Congo quoi. Voilà. Merci Balandia Panda Sango Congo ba mama musique à venir vraiment la personne Mambo te passe Bozali. Na pesi beauté image Mambo te passe Ali président Jani Faye Gisèle Eumba le véritable Magui la balançoire. Balion de la presse nyonso Kelly Katenda Juvenal Kibala nyonso Mambo te passe Bozali. Vraiment Lionel Mayakampongo sans oublier Nanou Diamant Noir. Vraiment pour la ressource na biso na lingi okolobela biso ba etotikali nini na yo moko lokola na liwaya papa na biso Lutumba Simaro. Ouais en tout cas na liwaya papa Lutumba Simaro conseil nazo pesa na bato balondanga na o ngamo na zoyoka na ngamo na zalia pardon mbutu mbutu zape mwa mingi mbutu mbutu mais papa Lutumba azali déjà mutu asangisa déjà bato ebele parce que na limite na âge ne wana nga kei wana akufi na ranki na mutu non si déjà ranki na mutu zaki souté donc asangisa ba petit tout bazaki ya papa Lutumba peut venir ton nom na waze ko pemela Lutumba we ranson pemela Lutumba manda chan pemela Lutumba bato be pemela Lutumba donc conseil na ko pesa to landa kaka conseil o yatiki la biso. Mais on dirait na Kinshasa kuna ba tous mibe ko la été parce que c'est orchestre ya bana qui pas manda chante mais on dirait manda chante ba comme ça panzi likolo. Non ba auto sagaka parce que malobo moyi faut auto sagaka. So auto cité au moins bana makambo eke mabe. Ba auto sana bango. Place nyonso ezalaka non non kuto moi de testament kuto batiki testament que non muto ozo chaussée à 42 mais ya bien pour les 43. Vous comprenez? Mais ozo batiki non mowe ya tika que non ozo 42. Ya mon non et swanga fona zo 43 non ozo non makambo obayi que zo 42 so que n'était kango que te kango. Donc ouais ça ba nungu ya kanango eza mbonge mais testament wana et utika testament wana c'est normal atikeli manda ye azwaningi ya lobelaki
parce que makamso atikilaki na litoi o bino bomoneka te sama o ya litoi atikilaki bino boyebite tant bino bozwa yango bo récupérer yango na mutu makasi na bino o bomona monsieur makambo etambola bien te bo pesa na tor donc voilà et ça lango bien nous ça la toujours bongo mais ça lango bien. Merci Kinal Maleko okolobela Mama Sylvie Lutumba nini et puis na mobali na ye Papa Luzi Banza oyebisa bango nini pona na ndeba siko kufela bango papa. Ouais, en tout cas, en tout cas, me connaissent d'abord trop na Maman Sylvie. Maman Sylvie Lutumba na mobile na Luzi Banza. En tout cas, bozala mutema munene vraiment courage. Papa déjà a sali des époques na ye a tambola ki époque yo ko tambola nango. N'engé pas que bo eza destin mutu tout. Na bi que ça la passe so kufela te, oye ba passe yango te. Na bi que ça fait mal. Et ça, c'est douleur. Mais non, c'est un courage. Papa Kunda Manakimia. Binomo biologique. Donc, ce qui a été biso ya libanda, bon binomo bana biologique. Donc, cela veut dire que tikal nango penado proviso ya matéa. Biso ya libanda, tu tikal matéa ya bien. Nenga ndoko yemba banzembo ne bano fortifier bon bino bana ndako biologique. Donc, bon ça la courage na ba tunso ba kini, ba toute famille Lutumba nyonso tout. Vous avez courage, beaucoup de papa na kimi bino vous avez en tout cas tout ça bino na mutema quoi, tout ça bino na mutema. Voilà. Merci Balandi à www.panzasango Congo, merci Claude Lukeba Kweno, l'homme de jugement par défaut, merci Samba de Paris, merci ba nyonso obo sangana biso na mama oyo MK Muswahili, vraiment moi quelque baturo pesa moi bambote ce qui ezali. Ouais, moi bambote vraiment tout exaté parce que aux matanga mais na pesa nani muta misanga mo na Peter Kamba grand garçon à Orléans motema Irene Mamundele bon bazo contre-temps benga ba pe matanga o ba yete na Pichula Fuba benga matanga ba yete na dinani nanga bazuma contre-temps et puis na batu so bazuma contre-temps ce n'est pas grave na matanga parce que batu be ba benga ke no Fuba ya ba lopis makanda ata na Orléans faki ba matanga o bazuma contre-temps parce que ba ke no union surtout circonstance so ya ka batu bazanga ba empêchement te. Tout le monde a dit que bazangi ne pourquoi bazangi non ça arrive aussi mukolonga MC no kozalate MC pe dino image pour empêcher empêchement no pe MC ko ya makasi mais ba te dino prendre bazangi na Kinal Maleko non donc voilà en tout cas bambote à tour na baton suboza bote la kine partout bozali en tout cas Papa Lutumba to porter toujours na cœur to bossa na arrêter parce que tikeli biso mateya oyo ko sila ka te descendance na descendance bando yo ka banzembo na ye na mateya na ye. Merci beaucoup. Limbela biso molo momo pona kabwana. Na bon, na so ba biloko na yeka ninga ka mikolo. Lutumba nyonso embaka yango esalami kake beti mbula pe beti banda lelo kombo na yo prophète Lutumba Simaro Masia Kinal Maleko. Ah, Kinal Maleko aleli Lutumba, Papa Lutumba Simaro. Papa na tika na charge. Ba komele nyonso. Bomba mai na yo ya miso. Yo kolela masumu na yo ngabo yo simangana nzoto. Maboko na yo matondi makila ya motema na ngayo zokisi. Yo chubinga neliko ngaye Franco kene basukola yo maboko epai ya sangono Benito Mamara. Papa Lutumba, merci beaucoup. Trilinga charge monene ba comédien Papa Lutumba na kondima yango. Na zoi kombo na temps ozaki vivant. Tango tire no tiri biso pe bona ko tira kana kombo na ngam na ko tira organisation. Ba comédien so ba 2 minutes charge na bango eza pa na ngai. Merci Papa Lutumba Simaro. Merci Balanda www.panzasango Congo na pesi mbote na ngala ba mama à venir na pesi mbote na ngai na Bibish Kapika la grande dame na pesi mbote na ngai bandeko nyonso oyo bazo sunga biso na matanga vraiment toyebi ki matanga roleka bien et kusuka pe bien. Merci, à très bientôt. 5 étoiles de love, le véritable diamant noir chez les Wumba. En tout cas, check. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express.
bakifunda nyonso nazokende na Angola soki naza na contrat na baagence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, ndeko na biso congolais faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman ngai global PM Express. Yango biso toujours artiste oyo tulingaka toujours bato bazana ba idée solo kola Patrick Malouavengi. À heure d'ouverture na biso ali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh nyonso, alingi, atinda biloko, koluka mundondo te. Tokutani awa na Global Express, Patrick Malouavengi. Frais terrier, maritime, téléphone, Edino Image, Okozwa. Yeza kaka, au Pesi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, na ba poussa na Global Express pe avant na idéologie ngwana. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso, au en France, pour la recherche de la à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous avons toujours team de la poli, tous avons la fret par conteneur, le fret maritime, dans les fret aériennes ou tout team dans l'avion. Le team de la petit poli, la poli express, ou cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, tu as un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez, comment on a mis au fouti à la poto, au salut marano sur la kin, la dengue et à biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui nakin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, aux huiles, vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses.